Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge, kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko, akondi manga te po azomona yo te. Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour, esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde, nakopona kaka yo nete ministre nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popele na yo kaka elengi. Fiston fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na lango e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga linga lelo na suki poza Terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Yaya Jenga Zairoi nga na suki se na ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Pasteur Midon Pailor nga na suki se na ye. Popol Mukuna se na ye. Se na ye. Se na ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te soki oza mosika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sutaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bajijaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Bongo na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende. Ngana botama pona kufa na yebi eza destin. Kasi opusili wananga mon bébé. Nakomi okufa mokolo liwa oyo nzamba tia na mokili. Esili te, esili te, esili te. Luzombo Tyson ya Mama Frank. Moto ezwi défaut de charge po badere mote me baby. C'était peu chéri telanga molingo na sani ye. Kotana ki yongolo te noki bajalu balokota ba remplacer nga. Okondi mate l'enfant propre makambo asalaka nga
yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda makambo ya ba jeune fille oyo kolinga ba sugar daddy to mibali oyo mikolo babala ekotika te jeune fille na kombo ya Cecilia ye akomi na problème ye akomi ko coucher na ba nyoka na mbetu akomi kolia misuni ya batu sans le savoir pona nini alinga kibongo ba sugar daddy tango ake délivrance et pas ya pasteur akotisi molimo na ya mabe na kati akushaka na pasteur na ndenge ya nyoka aliaka misuni ya batu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Suite ya mwana o Cecilia, elle a commencé ça à 17 ans. Tina 24 ans. Suite ya mwana o Cecilia, yaya kotisa bandeko ya basi, koti bandeko ya mibali bovanda bayoka lisolo oyo ekopesa bino pasi via pressé. Yo muto lingaka ba mibali oyo bazana na ba mibali ya batu. Ba sugar daddy tala makambe koleka awo. Affaire Kintekwa na France ya kosakana te mboka oyo France ba Kintekwa degré ba kote na France dibelanga bandeko ezali mabe ya kosakana te kutu botel ya minene ba bimisi ba biloko nyonso tu ba bwaki ba mbetu ba armoire bino batu bolingaka bilokos bino batu bokimaka bilokos na Afrique bosala attention soki ozi bilokos zwata ya ko désinfecter yango po mawa mingi ndeko oyo aleli tala ne ba bimisi ba biloko ba mbetu nyonso tu oyo na ba Kintekwa suka nango ekozala Afrique ndeko aleli bato basomba bilokos Kinshasa boyebi na France kuna binteko etondi babwaki bambetu babiloko nyonso ezaka na hotel ya luxe babwaki yango libanda. Alors bana matadi bana ya Kinshasa ba onyoso basombaka bilokos bino bato bokendaka bo désinfecter biloko avant botinda ngo na Congo tokende bongo na mboka engumba Kinshasa epai wapi bakinoa baleli boule ya fufu ya muke oyo ezalaki 200 francs tango ya Joseph Kabila Sikabo ekomi 500 francs. Or à l'époque ezalaki 500 francs aussi 3 boules ya fufu na restaurant Malewa ba jeune akin baleli boule oyo boule 500 boule ya fufu 500 boni boyeko fachi tala boule ya fufu 500 boule ya fufu boy 500 hein on na la biso to abetina ipen na période ya Kabila to somba boule ya fufu boy 200 francs misa to 500. Bonne nouvelle pour la bandeko famille pe ba compagnon ya Edi Kapende oyo tebi ya kangamaki ça fait plus de 20 ans na un assassinat ya Mzee Laurent Désiré Kabila kasi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi albimisa ki bongo na grâce présidentielle. Sika boye Edi Kapende est nommé commandant de la 22e région militaire ba nommé ya Kobi Bongo mokonzi. Mais pourquoi cette nomination intervient 2 mois kaka avant l'élection? Yango tokozongi na okara na émission ya lelo be souve plutôt ordonnance ya nomination na ye. Ordonnance numéro 23/193 du 16 octobre 2023 portant nomination au sein du commandement d'une région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B-14, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er, est nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général de brigade, Kapende Irung Edi, matricule 1-1-64-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.
Félix Antoine Tshisekedi mokonzi ya mboka ya République démocratique du Congo a signé bongo ordonnance oyo ba suspendre condamnation ya chef ya mouvement religieux Jésus-Christ mwana mboka Joseph Mukungubila oyo ba condamnaki ye ça fait plus de 10 ans. Boyebi Joseph Mukungubila oyo entre parenthèses alobi anga kosala bongo attentat ya coup d'état ya ko bongala bongo Joseph Kabila Kabange na pouvoir oyo bakanga RTNC à l'époque tu histoire Joseph Mukungubile. Alors balasaki mandat d'arrêt contre ye bane ko le créer bazwa kaité ça fait plus de 10 ans tango mokonzi ya mboka contre pouvoir Joseph Félix Antoine Tshisekedi sika boye to qui a suspendre condamnation wana ya Joseph Mukungubile. Dans cette émission mesdames messieurs to kosala bongo na communicateur ya Joseph Mukungubile chef il s'appelle Charlie Mingiedi. Mukungubila ça na ba avocat. Azana ba avocat en Afrique du Sud, azana ba avocat na kisa c'est ça dossier ça c'est un grand homme politique, un homme d'état. Ayebi ke makambo sale maraboui. Et là on nous tous ba condamner mutu, ba sala nini recours. Makambo ne zaiki entre ba avocat ya Mukungubila na justice na biso. Et keye bazoko samba kaka bazoko kende boye bazoko samba kaka jusqu'à ce que ba buki biloko nyonso tu wana tango justice siko et silisi makambo nyonso e moni ke non Mukungubila azalaki na ye mutu moko azalaki na problème te et que et puis azoko bénéficier na décrispation politique. Oh, nous sommes signés par accord il y a Saint-Sylvestre Boyebi. Oh, ezaki na décembre na 2016. Donc biloko nyonso twana ba sangisi alors ba justice siko e kati makambo nango et qui ko présenter makambo pa il y a ministre, il y a justice et ministre de la justice azu yango a commission na présidence peut siko yo a moni que non a vérifier makambo ngaza boyeza boy donc c'est que c'est à solo alors à celle ligne ordonnance a annuler biloko nyonso twana. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na
stilo pokoma Genesis Hotel et swami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 Ozana yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel banda kalozala ki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi tokuta na kapo na kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki mba liboso otala biso na kosenga na yo o s'abonner na chaîne na biso soko za déjà abonné to partager et puis après ko partager ko bosa na te ko tia bongo like o aimer vidéo pour na ko tia biso à l'abri. Comme on a eu Fiston Pelende, tata ya Sedek. Makamumbo comme il va être Sarabino, Yamboto continue, Soki Okoti. Comment ça l'a raté? Comme ça, bongo un clin d'œil na sponsor officiel Nabiso Michael Josh. Oyo site ezali wala disponible pour Nabino dans toutes les langues, na russe yali, na anglais, na français, na espagnol, tikout na swahili. Oyeba pour un article moko yo kosomba ya ba kamoto ya mbongo na montre auto la tibo ezali ya Michael Josh, donc visiter Michael Josh, tu ne seras jamais dessus. Et puis, tu as été, ceux qui ont à Kinshasa, ont visité hôtel. Donc, Genesis Hotel, là, et pas puis au la confort, et pas et kakaneti, aux aïna Afrique du Sud, aux aïna Mikili, en poto, hôtel, Genesis Hotel, ma chambre qui toque au Kinte, quoi, exalité, PC, exalité, courant 24 heures sur 24. Voilà. Yambo to betelo li solo oya pasi comment est-ce que mwana mwasi oya ekola na nyoka mwana mwasi oya bali kolia misunya batu pona pasteur ataki molimo wana na délivrance yeba et pas inyo ressemble ya masolo ya kafu zali awa ko pesa yo pasi li solo oyo kasi tika to développer ba titre oyo bomoni bongo na sommaire. Toko banda liboso na likambu oyo ekwei ya kitoko esengo pona ba partisan bandimi batu o ba soutenir kabongo chef ya mouvement religieux o abengaka Jésus-Christ mwana mboka Joseph Mukungubila oyo toyebi ke azalaki condamné ça fait plus de 10 ans pour l'année condamné pour rafraîchir nos mémoires boyokaki à un certain temps ça fait 10 ans passé il y a eu un certain tentative ya coup d'état na ville ngomba Kinshasa à l'époque ezalaki Joseph Kabila ndezaki président tout kotaki yango oyo balingai bakanga RTNC batu bakufa alors un mandat d'arrêt était lancé contre mwana mboka Joseph en fait prophète Joseph Mukungubila sika boye après qu'on nomme Edi Akapen et à 2 mois seulement na mandat na ye asili sa président Félix Antoine Tshisekedi à suspendre condamnation na ya chef des mouvements religieux Jésus-Christ, moi mboka Joseph Mukungubila. Est-ce que joie immense la côté wa ezali vrai, tout ali faux. Donc on bongo de la singa communicateur ya Joseph Mukungubila ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe. Lui il s'appelle Charlie Mingeli. Charlie Mingeli est bon ancien président de la communauté congolaise en Afrique du Sud, mais il est aussi notable de Madimba. Moi mboka Charlie Mingeli mbote na yo. Mbote tata Sadek na kopesa biso susu lelo ngonga ya biso ya kosolola lisusu na nzela ya radio na yo lokole pona kopanza sango pe koyanola na mituna oyo kotuna biso ya mokolo ya lelo. Voilà, merci. Merci ba auditeur, ba téléspectateur nyonso ya radio lokole mbote. Merci beaucoup. Tu as rappelé des conseils qu'on a dans la Suisse, qu'on a dans Butembo, qu'on a dans Kinshasa, na Suède, na Marseille, aux États-Unis, tala les loyaux. Tu as dit verdict que quoi, tu décision quoi, y a nini to baki to lela ki bobenga ki ebele, papa Fisto, papa Charlie Azonga, awa communicateur ya prophète Mukungubila a expliqué qu'est-ce qui se passe quand il y a un dialogue entre parenthèses. Rencontre avec le chef de l'État, il devait en principe partir. Mais moi, quoi que ce soit, est-ce que Bako Kangaye, to Bako Kangaye, Tessika Botoki, va suspendre
décision wana ya kokanga Joseph Mukungubila. Est-ce que ezali ya solo to ezali ya lukuta mwana mboka Charlie Mingi d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé puis procédure nini bosali pona balongola to ba suspendre recherche wana ya leader nabino. En tout cas tata Sadek natondi obotondi parce que yo olandaka vraiment masolo na source. Yango wana tolingela relo tolingela ko yango wana. Merci. Po olobaka na likolo te mais okendaka ne na source pona kozwa elikambo o ndenge sengeli. Na lingaki d'abord na corriger eloko moko pona moni yango bapanzi yango partout na ba Facebook na ba réseaux sociaux nyonso. Muto akomaki yango akomi mabe. Et la église de Jésus-Christ n'est pas commis en ôté. L'église, au fait, s'appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc, le ministère aujourd'hui, Mukungubilaye, Azaï Nakati, un ministère de la restauration à partir de l'Afrique noire. Ok. Et il est prophète dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc, l'église est Zarana Komboti. L'église est Zarana Kombo, il y a Mukolo Nango, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a moi moi c'était l'école et l'okoana parce que peut-être ils bazo présentant ndenge et sengelité. Et puis eloko ya mibale na ngena beta c'était Mukungubila asala coup d'état té. A telema te ndenge bazo koma pour renverser le régime ya nani ya alias Joseph Kabila. Jamais. Mukungubila en tant que patriote ndenge bazolo ba wazalendo lo boki ke ebimi na Swahili ba binot ba obeta masolo wazalendo patriote eza mutu oyo alingi patrie na ye aza ko bunda pona yango. Mukungubila atelemaki amonaki makambo za koleka na mboka ezaki malamu te. Akomi mikanda mibale a dénoncer na mikanda wana salaki ba révélation ya makasi ya kolakisa que mboka ezali infiltré na ba Rwandais ti na sommet à l'état. Et hier akoki kondima ngote ezala ndenge wana apesaki ba preuve na ye ya ba makambo oyo ya monaki yango alobaki mais tikale ko sepelisa batu te yango no mona eke no bakendaki ko attaquer ye na ndako na ye na Lubumbashi eloko wana ndeko fiston il faut ko betela rango sete Mukungubila abimaki te akende ko sala coup d'état bayaki ko attaquer ye na kati ya ndako na ye babomi batu tango babomi batu na Lubumbashi batu mususu na Kisasa ba disciple Mukungubila ba telemi bake ko manifester liboso ya état major général pona koloba ndenge nini ba militaire bazo boma batu na Lubumbashi bobino bo lobelo kote ba civil ba selo oni bino ba militaire bokeno boma bango bake na RTNC bake ko manifester pour batu aucune information aucune chaîne aucune radio ezali ko beta lisolo ya makambo zo leka na Lubumbashi baki ko manifester parce que RTNC nde ezali symbole ya information na biso na Congo. Et tant que bako manifester bango bafungoli masasi babeti bango masasi et vous connaissez ce qui s'est passé après. Donc oya makambu net ya aéroport Anjili bakangaki évêque na biso azalaki na mission de service azosala na Jekamine bayaki ko kunda muninga na bango médecin na Kinshasa basilisi mission bazozonga délégation ya ba médecin ya Jekamine azalaki na kati ya avion bazozonga Lubumbashi babio mutu muso wa Mukungubila za na kati ya avion comment ko sala déjà taxi babeti masasi batelemisi avion babimisi bakitisi tango bandeko bayoke bakangi ndeko na biso na Njili nde bakendaki na Njili po bakende ba libérer basenga bokangi pourquoi ye ayaki mission de service azozonga na Lubumbashi ayangwana batu bayolo bakeno o ba attaquer pe aéroport Anjili. Donc au moins babiloko azaki babiloko ba mende ba montaki yango pona ko luka ko se ba victime et pourtant bangonde ba attaquaki Mukungubila. Mukungubila n'avait jamais l'intention azalaki candidat président en 2006 tant azwa quitté. C'est ngongana ndezalaka ke ozuite osala mobulu. Ezalaki le seul candidat oyo azwa quitté a féliciter Jean-Pierre Bemba na Kanambe. Donc ba image ezali pourquoi salaki coup d'état en 2006 tant azalaki candidat azwa quitté. Donc on mona ke babiloko mo ezaki ba montage. Soyo Mukungubila komaki ba lettre wana te ya ko dénoncer infiltration rwandaise na kati ya ba institution na biso, il n'y aurait pas eu le 30 décembre.
yango wana bon nalingaki kaka na introduire ndenge wana mpo bandeko comprendre que eloko baza kokoma wana oyoke mokungubila alinga renverser régime ya Kabila eza lokuta. Mokungubila n'a jamais voulu ou bien souhaité ya koluka ke a renverser régime moko quelconque et ya lokuta bayebi ke Mokungubila c'est un homme de paix. Ok, sika boye dessus ekweyi balongoli makambo wana. Voilà, donc omoni sikoyo ke non nde na régime ya Félix Tshisekedi nde bakondanaki Mokungubila à mort le 15 mars 2019. Olobina donc pendant tout ce temps le régime ya Kabila il n'a pas été condamné. Mais sika na régime ya Félix ba condamné. Ba condamné le 15 mars 2019. Alors, Mokungubila ça na ba avocat. Aza na ba avocat en Afrique du Sud, aza na ba avocat na kisa c'est ça dossier aza c'est un grand homme politique, un homme d'État. Ayebi ke makambo sale maraboui. Et là on tout ça ba condamner mutu, ba sala nini recours. Makambo ezaki entre ba avocat ya Mokungubila na justice na biso. Et keye bazo ko samba kaka bazo ko kende boye bazo ko samba kaka jusqu'à ce que ba buki biloko nyonso wana. Tant justice siko et silisi makambo nyonso e moni ke non Mokungubila azalaki na ye mutu moko azalaki na problème te et que et puis azoko bénéficier na décrispation politique. Oh nyonso ba sinaki ba accord wana ya Saint-Sylvestre boyebi o ezalaki na décembre na 2016. Donc biloko nyonso wana basangisi alors ba justice sikoyo kati makambo nango eki ko présenter makambo pa ya ministre ya justice et ministre de la justice azu yango akomisa ngo na présidence pe sikoyo amoni que non a vérifier makambo ngeza boyeza boye donc c'est que ça solo alors à celle ligne ordonnance a annulé biloko nyonso wana. Donc, besoin de commander non parce que Félix Aline ko récupérer pour bakatangé pour banini. Non, mon frère. Et ça makambu ya justice. Félix Tshisekedi azali kutobenga ranini magistrat suprême. Soki makambu nyonso salami ya ba justice muta suka ata soki na assemblée nationale ata na sénat soki ba signer ba makambo loi boye nini boye soki ba silisi yango ba yokani makambu ekena na président de Mouta signé yango pour écouter en vigueur. Et ça la bon côté. Charlie Minguel dit, je rappelle que vous êtes communicateur, il y a Joseph Mokungubila, chef du mouvement religieux. Croyez-vous à la justice de notre pays? En fait, pour couper court, croyez-vous à la justice de Félix Tshisekedi? Mais la justice, c'est ça, et là, comment ezalaka, ezoko construire yango. Non, répondez-nous, on n'a pas le temps. Croyez-vous à cette justice-là? Nazo répondre na lobi mboka na biso e uti na 18 ans na makambo belé. Donc justice lelo baza ko zongisa ngo na nzela. Pourquoi ne pas croire à notre justice? Biso za ba congolais. Donc on a ndimi justice à Congo te na ndima justice à wapi. OK, quelque part, j'ai pas compris. C'est absolument différent. Le président a suspendu ma recherche, ma condamnation, on n'a pas annulé, mais on a suspendu. Quelque chose qui est suspendu, on peut à tout moment. Vous avez compris ça? Ezali ba langage moko boye juridique. Donc ça veut dire annuler carrément. Ça veut dire annuler. Donc pour vous suspendre veut dire annuler. Bah annuler en gros. Mais on n'a pas parlé d'annuler là-bas, on a parlé de suspension. Hein? Mais justement, il y a un lobby que non. Au moins, le problème c'est quoi? Ce qu'on tangi article 1er. Tant que lobby que non, les arrêtés, bah suspendre yango. Et ça, nani RPA numéro autant, RPA numéro autant, il y a jour boy. Et puis article 2, bah lobby boy. Il faut que ministre il y a défense, na ministre il y a justice, bah notifier. Quand ministre il y a défense, na ministre il y a justice, bah notifier pour comprendre que il y a annulation. Voilà, quelle a été la réaction il y a prophète Mokungubila Tangouye à Oga Kiaouye Moro? Bon, ce n'est que une réaction normale parce que Oyebi depuis que le prophète a toujours voulu rentrer dans son pays.
Donc tant que justice est salami, d'abord la première des choses c'est de glorifier son Dieu. Ok. Afukami akumisi nzambe oete yem toza mettre à circonstance ya temps à permettre lelo que justice et rendre yé nani droit na yé ba rétablir yé na ba droit na yé azonga na mboka na yé. Donc la première des choses c'est de remercier et puisque le prophète est rétabli dans ses droits et puisque le prophète est rétabli dans ses droits, quand est-ce qu'il va fouler le sol de ses ancêtres? Bon, tozo zela sikoyo Jean-Pierre Bemba, donc son excellence Jean-Pierre Bemba, son excellence Maman Rose Mutombo, va notifier, va notifier au Kende, pas il y a auditeur général, et puis au Kende l'ambassade, il y a Afrique du Sud, et puis dans le ministère il y a Affaires étrangères, et il y a ambassadeur Nabiso à disposition. Alors peut-être dans 1 ou 2 semaines, hein? Voilà. Voilà, on a le Baksa à part Olobia, wa? Non, ben, le Camaro Baksara, il y a un peu de bandé, on a l'introduction, il y a un peu que Batika ko politiser et loko oyo. Parce que les Cambo oyo, ils ont la justice pendant toutes ces années. Vous avez yoka, il n'y a pas longtemps. Avant quelques jours ici, le prophète ont condamné qui est répété qui m'a condamnation à mort, il avait réagi. Il avait réagi. Donc, tant que vous réagissez, le bon temps, vous avez dit que la justice, c'est quoi? Et justice est rétablie, rien n'a pas droit. Et comme que non, voilà, Félix a dit que Katangé, pour na makambu ya Kanambe, le roi Yogana Kite na Kanambe, non, mon frère, il ne faut pas qu'on compte ça makambu na biloko wana. Voilà, merci beaucoup. Félix Tshisekedi, pardon. L'état nous presse déjà, on va faire l'état nous presse déjà, allez-y. L'état nous presse. Ouais, Félix Tshisekedi, Azali, président de la République. Asignaka, accord nyonso, makambu nyonso, et outaka, na ba ministère nyonso. Yende Moutou, en tant que président, les garants de la nation, biloko nyonso so bosali na Assemblée nationale, so bosali na Sénat, so bosali wapi. Et comme rapana yende Moutou a promulgué pour les Camerounais côte. Donc, botika côte sa makambona rolobakeno, voilà, Félix Aye, parce qu'il veut s'allier avec Bakatangé, posant un problème na Kanam. Voilà, merci beaucoup, Charlie Mingedi. Je rappelle que Charlie Mingedi est le porte-parole ou soit communicateur. Il y a prophète Mukungubila qui est le chef du mouvement religieux, on dit Seigneur Jésus Christ. Voilà. Et il nous a clairement expliqué, ils ont éclairci entre la suspension et annulation. Voilà. On attend voir les prophètes Mukungubila dans les prochains jours fouler le sol de ses ancêtres. Tout la politique, to nomination et pas rapide ça qui binoke. Edi Kapende a été nommé commandant de la 22e région militaire. Namboka na biso Edi Kapende pour obayebi Edi Kapende parce que ba nebele ba koksi 20 ba yebi presque pas Edi Kapende a salaki pratiquement 20 ans en prison oyo parmi batu oyo na liwa ya musée Laurent Désiré Kabila président oyo alongola Kabila Mobutu na pouvoir ta babomba ki assassinat qui elle a été cité na makambu ya ba mirindi koso ye mutu abomaki mutu oyo entre parenthèses atiraki bongo Musée Laurent Désiré Kabila. Alors il a été condamné à mort, prison en vie, donc il n'est pas à côté qui est présent, fâché à côté qui a bimisa qui est payé, na Kachoshika, il a été nommé. On ne sait pas, on sait comprendre. Mais pourquoi est-ce que à 2 mois seulement les élections, Bimisi Edi Kapende, là on ne sait pas, donc c'est pas une émission politique, mais toujours tu n'auras pas question, on peut se trouver ma question pour l'année parce que tu es pas n'importe à Kabila, déjà, Tangu, à qui se présente à Sina qui ordonne sa nomination. Finalement, où allons-nous avec ce pays? On ne sait pas, on voit ce qui va se passer. Est-ce que, et ça, quand le là, Nenge, communicateur, il y a Mukungubila, tout le monde, ah, tout le monde, Félix a besoin de Katangé, consort, on ne sait pas. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Tu dis que c'est des gens qui ont bilinga, élection, oyo. Alors, et comme à coûter à 2 poids, à 2 mesures, on ne sait pas. Mais pour nous, on vous signale que Edi Kapende, Oyo, Azala Kibongo, est du camp, il y a Musée Laurent Désiré Kabila, après 20 ans de prison, Abimisa qui est Sikaboué, Abima qui a gradé à colonel, mais il est nommé maintenant à compagnie générale, colonel, je ne sais pas, mais au début, il a nommé commandant à la 22e région militaire. Ordonnance numéro 23/193
du 16 octobre 2023 portant nomination au sein du commandement d'une région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B-14, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général de brigade, Kapend Irung Edi, matricule 1-64-118-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Chers Africains et Africaines, je suis le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition burkinabé. Vous voyez le vrai visage de l'Africain maintenant, parce que j'ai dit non à l'impérialiste dans mon pays et en Afrique, ils veulent m'assassiner avec la complicité de mes frères africains. Vraiment je suis sans mots pour ce vaillant peuple burkinabé et africain, qui ne se lasse pas de me soutenir nuit et jour. Je ne comprends pas une chose, ceux qui veulent faire le coup d'État, je me demande après l'acte posé, ils resteront où, ou bien ils vont fuir pour rejoindre leur maître. Je suis certaine d'une chose, ils ne m'assassineront pas pour rester au Burkina Faso, car il y a des millions de Ibrahim Traoré ici au pays des hommes intègres. Merci infiniment aux peuples africains pour leur soutien. Cette lutte nous allons la gagner quels que soient les moyens déployés par nos ennemis. Nous ne voulons du mal à personne, seulement nous ne voulons plus d'un semblant d'indépendance, une indépendance sous-traitée où nos dirigeants ne peuvent pas prendre des décisions sans consulter les impérialistes, comme nos pays sont des sous-préfectures de l'Occident. Chers Africains, nous avons besoin des dirigeants africains qui peuvent regarder les Occidentaux droit dans les yeux et leur cracher les 1000 vérités sans complexe ni peur. Vive l'éveil des consciences des peuples africains. Vive le panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et protège les Africains. L'Afrique libre ou mon sang. Si tu as aimé, abonne-toi et laisse-moi un cœur pour m'encourager. C'est Yakuza. Voilà. C'est ça qui a été comme communication à niveau politique. Toke de bongo na France pa wapi ya kinte kwa degré tondi na France ya kondimate ba kinte kwa ebeto mona rango na Kinshasa na Congo na Afrique njoka yuta ka bongo na mikili ya mpoto kinte kwa e mati avion e komi na Kinshasa ta na hotel moko oyo hotel Songolo ba bimbisi ba mbetu ba matela ba nini nyonso tu pona nini e koti ba kinte kwa ba bwaki yango bino ba tubolinga ba bilokos. Il y a des Congolais qui vivent de ça. C'est pas mauvais, ça allait bien. Bilok Obabouaki, Mundele a déclassé, il m'a bêté. Tous les gens qui ont bongo en Afrique. Est-ce que l'Afrique est comme un dépotoir? Il n'y a pas de souci, mais un jour, l'Afrique va redevenir l'Afrique. Très bien, ok. L'Afrique est les berceaux de l'humanité. Vous comprenez? Voilà, il n'y a pas de souci. Parce que les premiers os, il y a des en Afrique. Donc, on a pouvoir on a les kaboutés. Donc, on a dans l'Afrique. Et donc, chaque fois, il y a second mai, second hand. Oh, yo lingite, mais tu m'as lingi en c'est vrai. Tu as besoin de biloko en Afrique. Mais bandeko, parce que la kabilokos, tu sais qu'il y a yon déco. Soko aussi biloko ana, to désinfecté en gros. To désinfecté en gros, to boma po ba nyame amike mike wana bakufa. Soki ba tepe na bateau, na conteneur, na mituka tange koma kape, bandeko ya ba agence, bandeko ba zwa kabiloko, to désinfecté en gros pe au niveau ya Congo. Tango yo pe ko retribuer biloko wana, désinfecté en gros avant ko tsanguna ndaku na yo. Kinte comme ça au moins na mafuta. Ah, ça mafuta. Yo quand tu mafuta na uta kisasa to kinseko wana awuti na France na matela moko songolo kuna. Est-ce que to komi ndeko mwasi oyo aleli ndebo moni wana. Yo quand ndeko mwasi oyo to expliquer pour na nini bino il faut bon désinfectaka bino eke na Afrique landa. Bato basomba bilokos Kinshasa boyebi ke na France kuna binteko etondi. Babwaki bambetu babiloko nyonso ezaka na hotel ya luxe. Babwaki yango libanda. Alors bana matadi bana ya Kinshasa ba onyoso basombaka bilokos bino bato bokendaka bo désinfecter biloko ava botinda ngo na Congo
poto matato kita biloko ekose retrouver ka en Afrique bandeko kintie kweza na France na ndenge osakana te. Gouvernement congolais totalement besoin de en France. On nombre chaque jour nous avons des liaisons entre la France et la RDC. Ce que zaki bisonde toza qui envahi na ba punaise boy. Mais na niveau na bango déjà mbele. Mais laissez basali cellule mongosoki mutauti qui na kiti basperger kisi pour ne pas au panzango et panzana Paris. Mais biso karaboy bazo uta bazo ya ezani na la minute au fait tout à disposition c'est le mutauti France a kiti avant de quelque part ba checker après checking il y a FIDA checking il y a DGM OK kuna na checking à qui c'est quoi pour bino bata France bazo da biso baki baza va ina baki c'est quoi ba yo panzango donc gouvernement bola muka bango basala bisango bisope c'est comme ça que nous devons nous protéger, il faut protéger la population. Tokene bongo na Kinshasa na République démocratique du Congo et pas wapi ba jeune o balinga malewa o ba célibataire ba étudiant ba kendaka ye azana ta ya kolamba ta kotra na malewa azuma boule moko ya fufu aller ba déclarer boule ya fufu ya muke bandeko et comme na 500 francs boule o babi à l'époque ya Kabila ezalaki na 200 francs aussi 3 ba pesi yango na 500 francs na ndunda ndeko oya leli alakisi tala ndunda ya 1000 francs tala fufu ya 500 francs boule moko boye na mwa musuni eleki epesi pasi ndeko oyo aleli yaka na yaka bula fufu comme ah ko filmer ngati la vitesse sana bula fufu comme boulot oyo boy 500 boula fufu 500 boni boy ko fachi tala boula fufu 500 boula fufu boy 500 hein on a la biso to abetidia ipen na période ya Kabila to somba boula fufu boy 200 francs 1300 to 500 boula fufu lelo ko 500 tala ndunda 1000 francs zamela non na oliande ni na leka boy 7000 francs o ndunda 1000 francs nous ne bota ma e ba buka ba ite kama ndunda boy 1000 francs. Si on a boula fufu boye, Fatia lobby, to pesa deuxième mandat. Deuxième mandat exact. Nabi deuxième mandat exact. Boula fufu 500. Papa tika deuxième mandat. Ya to kobete la osika boye lisolo o epesi pasi to seki na papa mama kotisa yaya mwasi kotisa yaya mobali soki ya bimana ndako afana pa na ye tinele lien o ya to partager pour la makamtokoloba awa e kopesa yo pasi na sa kamino chaque fois na radio lokole to betaka masolo awa pona ko nuire batute bandeko na ngai to betaka masolo pona ko sunga kaka esika ndeko akoyaki yo okoya te esika pe ndeko telemaki yo telema o ezali émission ya éveil ya conscience ya esprit ya otokutanaka awa pona kosolola. Est-ce que vous comprenez? Et ça rend dingue wana. Peut-être que solo pour la conduire te. Ba jeune fille à mikolo on va benga ba petite android. Ba petite quartier vitesse eleki ya kosakana te. Omoni muninga na iPhone soki 10 sope on fait 15 sope combien yo po lingo za nango. Bosani ke bozuya ba parents na bino ezala kandenge mo côté parents a ko joa boy. Parents ko joa boy. Ya même des filles botana baza ba ya envie ba linga biloko. Ya ngona ba papa mama tant to ko lusabana. Ata bomona ka moi quelque chose. Ata bozala moi vie on ba vie bien normal. Les qui ça ba na PR moko na ba test ba yeba kayango yaya leo to komena tia ya mashuba ntolo baka to komena tia 100,000 ki yaya leo to kolena loso ya pa mafuta o sala ko ozo kisi bango na histoire ata boza ina Afrique du Sud boza la poto histoire o mona kala loso mafuta ya bien pona nini o mesa ni sa mwana imagine mwana mesna kolia na bien sûr mwana basi ba ya mi bana basana problème ba ya basi miliki nyoso ba fromage ba nini tanga okoma na ndako na ye abosa ndike kuna za ina ndaka papa na bango sika akoma na ndako na ye abosa neke mobali na ye ande mona papa na bango te papa na ye na mwaka tuku bianza mobali na possibilité te akobana ko se référer suko na nini ekopasa mbutu envie jeune fille oyo na âge ya 17 ans comme na Cécile ya bandeko yebo komona na photo oyo mona miniature wana ezali ye et salami quelque part yango na lisolo ye moko apesa ki témoignage wana na magazine ye moko apesa ki témoignage wana na livre et pesi passe ya kosakate yo ka lisolo oyo Cécile na âge déjà ya 17 ans abandaki kokola azalaki ba fille oyo balingaka vie balingaka biloko ce sont des choses balingaka ba choses
alungaki mpa na bango akendaki kofanda epai ya grande sœur na ye kofanda mpa ya grande sœur na ye ndenge ezalaka ya famille papa ma possibilité eza te siko grande sœur na ye mobali azalaki na mwa quelque chose ake kofanda kuna mpo ajouir mwa vie wana ya luxe ke ye mpe avandaka epai ya bantel ye mpe intel ye mpe abimaka na mamutuka vie wana ntango eleki pendant ke vie wana eleki kolukaluka mpe na nzela ya kotambola aye kokutana na papa moko boye papa aza mokolo toko baza lokola mpe papa na ye kola mpe kokola vule aza na 17 ans azalaki na 17 ans ke 18 ans akutani na papa moya ba cinquantaine akozala mpe koko na ye papa azalaki chauffeur ya track yaya landa histoire oh très bien histoire vraie papa chauffeur ya track amoni mwana kitoko bafuta banzelu ya bien ye pa lingi ndenge soki nango esaka bango ke non papa o ba mikole papa mikole ba pesaka mbongo balingaka ba jeune garçon te ba jeune garçon ba o dépendre ka ba parents ba ba mbongo to balinga ba papa po papa azala mbongo za quelque chose ba bali pe ko lingana papa la pa o pesa ba mbongo e ko so papa wana entre parenthèses il paraît y a pas balaté mais c'est pas que na fille wa Cecilia azuye kutu ake ko présenter la famille na bango que non nalingi Cecilia boye la ça va dire en tout cas na ko ba la fille oh amona ki pe mwana mukie elenge azalaki très bien mbala moko basalika 2 semaines na pamba Cecilia mwana ya 17 ans andimi kokende kovanda na papa wana ya plus de 50 ans chauffeur à track et surtout papa wana akendaka musala a voyageaka ndako etikalaka ya ye moko Cecilia yeko ndima akoti abandi kofanda na papa wana afanda papa wana et comme na niveau que baye kobota mwana moko donc baboti mwana moko papa ya mukolo wana botelaka jeune fille na jeune garçon Cecilia alingaki vie ya luxe moi dépense eleki trop papa koyi komona dépense eleki trop koswana boko beta donc Cecilia yeko sala nini Cecilia yeko kima na mwanda mambongo wana kimi a changé côté mususu akomi kofanda ye moko tellement alingaki vie ya luxe Cecilia kaka na Facebook azalaka na Facebook TikTok et konso koluka vie kaka ndenge ezalaka koluka aye kokutana na ba jeune garçon so ba papa so kinga na internet kaka des la kado alingi jeune garçon mon internet ça mona yaya na ça kabino ba vie ba fille au moment na internet ba vie ba to mona na internet parce que mutu o amona moi quelque chose ndeko mobali o amona moi quelque chose bien na vie na ye oui c'est vrai moko biso to boaka na Facebook mais akola ka sabino makamna nyo na Facebook te ko mona yango te ba o ba ka otaba ba vino bango na Facebook en réalité ba za ka ndengo ante tala ba fi o TikTok ba influenceuse o ko mona na TikTok alors que ba mituka danger ba otela danger soko ina vie réelle na bango o ko mona par bango rideau ku te katana rideau toboka ba incapable de changer rideau est-ce que bokomi voilà avec ko lingala jeune garçon wana jeune garçon ba kela nga ki garçon jadoki jeune garçon ma possibilité za ki te ka des la de wana oyo na ko kemba awa akimi abino nga il faut na zongela ba sugar daddy ba papa ya mikolo donc bref Cecilia akoma ki ko linga kaka ba papa ya mikolo ba o ba do oyo papa sala kana snell et papa sala kana régie des eaux papa sala député do ye kaka ba papa au fil du temps AJP ko poussana c'est ça donc akomi na 24 ans quelque chose que mbangu na histoire oyo bref n'est-ce na 17 ans wana tina 24 ans donc ceci azali ba fille oyo bazalaka matrice pete yazwaka bazemi pamba soko kela ceci donc ceci la longola plus de 27 zemi na intervalle il y a 17 ans na yowana na 24 ans bref azwa oya simbite aye ko lingana sikoyo na jeune garçon moko boye jeune garçon ba fandi na ye ba wumele mandambu ba ko fana ndaku moko moi muke pendant qu'il était avec le jeune garçon là azo ke ne peut ko luka ba papa monsieur ya mikolo po azwa kaka mbongo abang sa vie ba fi o ba kadon ngafi na ngafla na ba mituka danger donc nga pa na danger azabuta lela ba influenceuse na TikTok au sagrate alinga ko ba pour kaka ko la bango ayebite ke vie wana ba influenceuse et ça vie normalité alongola aye ko zo zemi sikoyo ya garçon wana
zeme poussa dit abonne que eh son aboti deuxième mois na awa et que ça la matata pour ngai. Qu'est-ce que Cécilia a fait? Cécilia qui a avorté 28e Zeminaïe. Elle s'est rendue compte il y a un moment à Sali Mabé, belé, abimna mibale, abatu, apandi, mabale, abatu, belé, Cécilia. Là, ça ramène ça attention. Tu as banné dans Ergini, dans 17 ans. Tu as 24 ans. Et combien d'années Sali, la vie où on est à Mabé? Il y a un moment, la fille mousso bali, ayo bana 30 ans, yo katoko bali, moi si y a bien, abal na 28 ans, moi si peut-être normal, donc moi si donc qui a une ménopause, a une aussi la retraite à d'accord libala. Tala balago na 17 ans, abandi makamou na 17 ans, donc tala à côté de libala azur retraite. Azur retraite, est-ce que beaucoup mi? To sur la pembe, aux ali radio le koulia, to bete masolo pour na ko nuire yote pour na côté ya kaka. Kaka ndenge zalaka akuta na bandeko en tout cas a expliqué ndeko moi si mo makamuna ye parce que so les kamboza saka na muto oloba er moko assez conférent ma c'était de ser moko ba ndeko ba voisine quoi talanga vina nga boy vina nga babi ah en tout cas vina on des alliés des villes qui m'a bien il faut oluka de l'France ya ka l'église na biso ya makambo ya ko marabat l'église église nyoso tout ezali église est-ce que bino mo na kasusu bat o to za ba na mike ba wandara ko na école ba sala ba magie ba magicien akozwa pija bimina liputa abongo lingu badili ba 20 mai eza soute ba charlatan tout ba kota d'église ba koma ba prophète binoka du fait ka mutalo banaoka soki yo la mona bénédiction ko yana ekoya na vie na yo lobi coïncidence obimi pa kabelo mbongo zimbongo prophète aussi dit pourtant ko kaba ya salaka angele yo mo pour un prophète ya vie na yo mutako prophétiser pe pour na yo 100% un prophète car en fait prophétie c'est quoi ya prophétie c'est la parole révélée. Combien de morceaux de mutalibo ma groupe alobino yo kutu boku be salami pe nzamba ko lobela yo à travers tous les mutu est-ce que beaucoup mi to so solaria surtout bande ko ya basi bine bolunga ko comme prophète abimité fu bolanda comment mutu bote fu bolanda to salaka angele est-ce que beaucoup mi Cécilia ba jouer pe l'église wana ou église monene de la place kuna ba louange wa pe ya be église belé bo monaka o instrument vanda o pasteur à sala kombo o pasteur boy ba ming nzamba za la kuna te to so la pembe biso takaka ba sala nzambe te to so la pembe Cécilia ke l'église wana ba bandi ko sambela kaka desaka ya bino benga ngo kirdan so pe kirdam est-ce que vous avez une histoire ya Martel et ya Martin Luther King oyo abomaka président des États-Unis John Kennedy mutabomaka eba luka mona ete beba na afunda kai sango afunda ndenge nini ndeko wana pendant que ba matanga John Kennedy azasuki deuxième président des États-Unis deuxième sope 5e na John Kennedy président des États-Unis sote azara $1 sope $1 sope na azara pe na mbongo bet américain John Kennedy na $100 na mbongo ni azara John Kennedy ya ebité bon boko la John Kennedy azara na mbongo ni na $1 na $10 John Kennedy azara na $10 voilà mon restaurant albi azara na $10 John Kennedy a président des États-Unis mutabomaka John Kennedy wana akepa sango tubela ndenge to kota la tubela za nini basango basalaka mwa coffre sango afandi awa kotoyo mutawa tubela fandi bo mona na te ozokoloba nga sango na sala ki boy na soki mwa sabatu na yiba ki boy ndeko wala kena tubela ono ngai mutabomaki John Kennedy obomaki John Kennedy ndenge bandeko mona te sango bandiko delay abandiko lekisa sala prière boy sala prière njoka sango kuna texto abenga bata f abengi mbila ke noyaka mutabomaki John Kennedy yeyo ako basaki montamo ako sasana ako za montamo osongolo sanga bendalare afunda mutu wana bakangaye ya yoti loke na aka tubela pa sango tous les loke na aka ko sa ko sume masumu na yo et pas pasteur au kirdam na neni ya oui c'est vrai et ça masumu so appelé misama pour so délivrer il faut loba na sala ki bo na sala ki oui c'est vrai mais tala ya tala ka baka mususu ndeko mwasi oyo akeipa ya Cécilia komona ye Cécilia akeipa ya tata molimo pasteur wana
abandi koyebisa ye fina ye tala nga fina ngai boye nga nabotaki boye nakutana papa boye nga para boye nalingaka fi ya luxe nga kutu TikTok boye influenceuse boye ngai alobi makambo nyonso to eleka na longola 27 zemi puis asuka 28e zemi nalingi délivrance nazokode mongo pa mosala te pasteur pa question ba délivrance so pe lokuta te délivrance so pe on ne sait pas oyebeka ba pasteur nde bazalaka délivrance consomme sikope ozana moya ko vivre te olingi nini ona mwa musala pasteur alukela Cécilia musala quelque part alukeli musala aji musala apesi condition car des o 10 mesa ngakate 10 mesa ngakate yaka la 10 chaque mois so pe 10% et chaque mois so pe 1% liko nango o mbongo ozoana il faut pesa nga 50% pour nga lukeli musala ndeni na ndenge ni yaya yo lukeli nga musala pe 50% ata yo moko yako makama dim oyo muso ofanda pa makama dim oyo est-ce que so na zimbongo na ngai neti na sali cop 10% wana so pe 1% so pe 10% oyo na pesa mon église na zina na sungia ngo ba ofela mongo quelque part na zina na pesi ba ndeko ba souffrir ça mabe est-ce que faut na pesa ka pasteur na éviter beaucoup mena biso alors awala ozo mbongo wana amane ko pesa 10% pour pe dim na ye na 50% awa pesa parce qu'elle n'avait pas le choix mwanda mbwana afuta ndaku muke et puis asunga mwana ido e bana epena ko kokate yo kasiko pasteur alobi non ndeko zali oza une jeune fille oza 24 ans ofana yo mokote il n'est pas bon que l'homme soit seul ya botina ba j'aime ko tocha ba j'aime ni solo ozo pesa passe ya kosakate ba petite sœur ba petite à quartier ba yaya basi ba petite android boyo kaka oh papa fisto yo bongo na biso obenga biso ba petite android ba petite à quartier yaya mwasi papa do bana ye kaka est-ce que ça yo c'est la catégorie wana kabola ko peut-être ndeko moko ya yo camarade na catégorie wana papa lengi otika ozonga kala normal est-ce que komi voilà oyo fobala il n'est pas bon que la femme soit seule et consort patata bwebika ndezalaka akeko lukela ye obali combien de bayaya basi combien de bayaya mbali ba soit disant ba pasteur na bango ba lukela bango mobali na neni la tengo akadeza ka ndengo wana ono mwana nga ko ba na mwana kingani mwana siko ba me changer laisser mutu apporter choix ya mobali na ye moko tika mutu apporter choix ya mwasi na ye moko oh pasteur wa l'église na ye ba do bala ka mingi miko l'église na biso ba mariage ya ebele ba mariage ebele nani wana pasteur do pasteur azo bali sa pona sengo ba ko pesa enveloppe ba bali si pona sango kende ke l'église na ye ba bali sa batu oh serentel ba célibataire ba aliwa botelemi oh ya basi ba aliwa ba mibali botelemi bon c'est bino ba célibataire belé ba frère ba célibataire bo ba allez serentel o ba la serentel nandeni bokomi on doit faire un discernement o ba sa botu bon tabate na ebi fumo na je suis ba 5 fois ya mariage religieux à Bali ba kuna ba zongi l'église ti ba ko boire l'église ba mbali kuna pour la nini choix ya mutu te est-ce que baguna yo za ba choix nanga ba choix za baguna nanga est-ce que bokomi c'est que bien mama cha j'aime ko mama cha j'aime mama ota télévision ngota j'aime te mama je bongo na mwana na ota ta sedek mama cha j'aime mama moi cha j'aime ko te nanga j'aime tout ça ba j'aime ya tout ça ba j'aime vous aurez remarqué vous allez pena malamu te to ça l'effort pour la to so la kaka boyebi bana ça qui émission à 3 heures du temps il y a faire il y a Mami Fiona Seka et Kona pasteur John vous appelez madame Mouté tu as 3 heures et puis 2 heures tout me semble donc vous avez madame Mouté vous devez supporter vous comprenez voilà bref pasteur a quelqu'un lukela ye jeune garçon mon sopi église on ne sait pas oh il y a pas de souci église va supporter église supporter ba sala mariage yo pour ça on le rappelle na kawana peut-être ba sala mariage à kafu Yaya makamba baga mariage oyo. Je me demande est-ce qu'il faudra continuer la mariage kola tsarabatu bag to nini. Nde comment ka pesa ka témoignage awa. Soki famille ya mobali, to famille ya mwasi. D'abord kindokeza comment d'accord famille mwasi femme mbali. Bago mona kawana. Soki bakoki ya ngote peut-être bako zo ba transmettre ma bewana et pas ya bourgmestre na commune. Keba na ba mariage
yaya tango osala mariage bag na yo sopaka makila yesu na bag na yo apesaka makambo ebele tango olata bag wana pasteur tango osambela mpo na bag tango aloba masasa bag nzoka pasteur aminaki bag wana akoti soki esprit ya piton esprit ya impudicité esprit ya ntoka azali pasteur bakisi tango balati bag wana bag balati poko mobala alati bag tolengani pour le meilleur pour le pire mwasi mpo alati bag wana bag ekotaki mpa mwasi wana ezalaki bag travail esprit ya impudicité ya pasteur ekoti bakei mpe ya ndako na bango babandi kofanda na ndako na bango chose grave yaya chose grave sikoyo histoire ebandi mpo esila chaque fois que papa donc jeune fille wana Cecilia na mobali na ye bangi basala feti omona kaka boye mwasi ayoki pongi alali profondément ntango alali pongi ndenge wana azokolota azomona l'esprit c'est comme si aosanga na nguma anga azoya doki azoya na forme donc pasteur na bango azoya apeta akomi na matita mbetu abongwani nguma babandi kosanga na nguma wana bandi kosanga na nguma ti ntango bakosilisa pongi alamuki sikoyo mobali na ye aozwa temps ya kosala makambo wana te on ne sait pas peut-être baosala fete na mobali ya omona on dirait aosala feti na mwasi aosala feti na babenga yango nini na nguma esali mabe ya kosaka te au fil chaque fois kaka ndenge wana so bakomi na moma ya feti ntango bakomi kaka feti mwasi ponge ezwi ye ale azomona pasteur azoya epuis pasteur abongani nyoka kaka ndenge wana mwasi akepa pasteur tala makambo wana azomona yaya yo makambo nyonso ebisaka pasteur ati lelo makambo na nyonso esala pasteur ti lelo tosalaka attention makambo relation na vie luka papa na yo luka mama na yo te parents baparent na yo solo papa nga na butu na mona boye mama nga na butu na baparent bakotufela solution bango baza panza mbase qui te dit que bino bokoso bapasteur baremplace baparent na ndenge nini yaya na ndenge nini pasteur abino écoutez voilà eza batunde baolata elongi na ngai yo kaka réponse à pasteur okasambela ote batunde baolata elongi na ngai ngai nayebi na makambo ati na kosambela mpo na yo na ndeni tanga tongi ndenge wana kaka ndenge wana au fil du temps sikoyo akoma kaka donc eyoki mpe susu te aosala su rt basala fete mobali na ye ekoma ata afandi boye so akoti la chambre omona pongi ezwi ye pasteur aye na nyoka donc akomi koyoka yango bien koleka kutu ndenge aye mobali na ye au fil du temps ndeko mwasi donc likambo wana esalaki kaka 6 mois akomi na zemi ndeko mwasi oyo Cecilia akomi na zemi yaya ye moko azoexplike yango azolele opia opasi yaya bato baa na makambo na mokili oyo okomona jeune fille ya 24 ans olingo bala obi oyo ayebi nano makambo te yoka makambo aleka betape alors bandeko baya mibali bosalaka attention na basi oyo tolanda tosalaka attention avant que mwasi tala nanu background na ye auti wapi aleka na betape nini soki ata bombi na mituna kotuna okoyeba yango eza objectif ya émission oyo topenyaka yo est-ce que bokomi ya mibali bokomi c'est que bien papa yo komona jeune fille moya 24 ans leka kuna olandi kuna mwana wawa muke olanda aleka na bitapa makasi tala mwana oyo Cecilia abanda ngona 17 ans tina 24 ans donc l'espace à 17 ans 24 c'est combien 6 ans moi je crois plus de 5 ans tala makambelika donc nguma wana passer ko ya fama nguba anytime akomi ko bien koleka kutu mobile awa sentir sur mobile na yete ayo koma na zemi siko chose grave zemi so moi ça zemi okomona yango te il faut au moins 3 mois na 3 mois ne bana ko bimate 3 mois bana ko me consort ye zemi azemi na espace ya 2 semaines kaka zemi bandi ko kola limwali ko vimba zemi marque nino siko zemi yango siko donc soka bandi ko sambela parce que yaya na baka elle moko okoki ko se délivrer pe yo moko kaka ba pasteur ti kaka ba prophète yaya tu peux être maître de toi-même za l'autorité kota la chambre bana lo blanzambe na talisa bino prière ya mabele ndeza efficace
papa pona nini ka ngai pona nini boye mabele oyo lobaka bato wana batabaka mabele to simba mabele boye okomona bakamusi est-ce que bokomi soki Cécile asali prière yemoko oh okomona pa prière libumu komi plat so asali moi 2 jours un jour à sa méditer libumu zongi c'est pour vous dire yaya lo sambo efutaka yaya lo sambo epolaka te o kolalaka te sans pour autant osambela est-ce que komi eloko tu ko sa yaya osombela bana magasin faut sambela pona yango bana ba des classes sambela pona bana bana ba sala sambela pona bana yaya po mabe koti eloko tu osala mki faut sambela siko amoni bano lekela ye ndenge ya liwana amoni moi 2 moi 3 voisins bala quartier basambela l'église moko quand des la rapport le kabo kanyo kanyi moi été ayebi siko tu mobile na ye mais comment ça mi oh ça fait disait mi demba mobile qui avait remarqué mais comment ça mi oyo est poussé avant boy et puis ça sambeli zemi ora na plan ndenge nini mona bi zemi na mona suspect kende ko longola ngo to longola zemi oyo apesa mwasi mbongo mwasi akenda longola zemi boye zemi elongwa lango te ko ba complication longwa te zemi zo yakaka donc zemi ça qui va 2 mois mais muto 2 mois zemi ya 7 mois 8 mois nga bota ça c'est quoi ça dit de quoi ça mais so assemblée mikolal zemi comme plat et comme mystérieux ba tu ya quartier ba ya ça la zemi mais à un moment là zemi ça yo boti on a boti mais zemi ke wapi tala niveau ba ya moi a 24 ans nzoka sikoyo moi 2 3 4 personnes ba créateur ça appelle l'église wana tanga vandi sikoyo oh bana mona pe mouvement wana bakuta bali ko solola abenga moko tala ngai boy so bo tala ngai boy tala zemi ona na ngoso la sambeli sime kitaka et puis zemi oyo bali ko kola boy e ko ta 6 mois te e ko ta 4 mois te o ba 2 3 mois yango zemi munene boy ndenge nini oh nzoka 4 filles à carton oh mais biso pe na kawana tout ça la kawana qu'est-ce qui se passe zemi ya boy ndenge nini oh biso ça la biso ndenge on la l'église pasteur wana le pasteur wala semence au salama au salama mariage ba sali ba bala ya nani abenisaka mariage na yo nani pasteur na yo nana lia mariage na bino wana ba na commune l'église bag ya mariage pasteur esa ki onini oh non bag ya mariage wana il faut la l'église alosambela pona on a nen zana bag ya mariage na yo moko tangu ozala zalaka na ngwana tangu ke pona se on mariage intercedaka makila Yesu Kristo so para na bag wana comme ya obona kateke yo bando bala ozalaka na bien bando bala to alliance vie beba musale kufa mwasi ka maladi vie bongate okozala kuna idée que ça pasteur okoza idée que ça bagwana bakota ki mabe tangu bourgmestre chancelier ambassadeur nous ça ça mariage civil officier de l'état bakota ki on maboko wana est-ce komi yango mona ba tumi mazalaka baba ina ngo mariage coutumier nanu ba pesi biloko religieux ba ça ba ko ba mir na molimo ezali pe mabete est-ce que bokomi voilà tangu bakomi moi 3 4 5 oh les combien c'est pas possible. Donc le Lukasiko basan dans Zambia dans le chaque fois parmi les faux il y a les vrais ba Lukasiko vrai pasteur efata prière révélation koloba pasteur na bango ba di koloba la kati na bango wana baza basna ngai na kobima na kati na bango te na kocha molimo ndengo wana ezanga na yaka la forme serpent mo baza banoto ko ba ole mishina batu bana ba ezaka mishina batu baliaka eko pasteur ba di koloba ndengo wana za ndengo wana nzamba talisi nzoko zaki molimo ya pasteur na bango wana pasteur na bango zaki na grand magicien grand marabout abongo wana église ya pasteur wana esi bango en fait oya suka vrai pasteur vrai prophète wana abi vous devez vous libérer na nyonso ya pasteur wana nyonso to sala wa pasteur wa pesa bolongo la molimo wana pa yambe fi wana basi babalaki déjà parce que pasteur wande a pesa bango mibali wana on a bi wana yo pasteur alukela au mwasi pasteur alukela au mobali obino ya sere église mobala raté pour ani ba na faire un tel na ndenge nini au comprendre elle était obligée à divorcer na mobali wana ya kotika biloko ya ndaku na biloko ya somba na musala au pasteur apesa ki atika nyonso tu wana Cecilia
ceci là abongo na mutema wa emonda alobi akoma sko normal après prière wana zemi wana emona souté azonga normal azaka la mwana emoko elle travaille quelque part to dévoiler pour la dignité à femme noire femme africaine mais Cécilia yemoka bimaki na magazine alobi photo bongo na miniature wana o bongo de frère de temps Cécilia ye wana est-ce que bokomi tala lisona biso isuki awa était ya bino hein partager les solo on a chaque fois soko mone sungi yote peut-être kosunga de komoko songolo et sikamoko pakala. Merci na réalisateur émission Oyo Chris Larize Pelende yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende ozaki bon na script et surtout sous la coordination il y a Mamarina Umbi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage, la femme à la compresseur combien voilà. Merci à toi Michael Josh qui continue de nous faire confiance. Merci à papa José Kiala, Genesis Hotel, on est ensemble. Merci à maman Charlotte Caputo. Il y a ce que vous avez besoin, promotion, il y a article, il y a ONG, il y a produit, et les cas à la radio locale, n'hésitez pas de nous appeler au Koleka Bongo, dans le service commercial national de télévision communautaire. Voilà, tout petit grand merci, partagez peut-être l'histoire Oyo et Sungiote, mais que Sungande Komoko Songolo et Sikamoko Pakala pour la yo au partager. Portez-vous bien, à plus. Chap chap et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Ya moto comme on a tika topé sa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel il y a chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonné le ko moko bandeko ko na site na website il y a Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya bokota kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh prix moko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyoso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh sur le côté na cité yo benga le Michael Josh ça na ngwa so ça na ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so ça la ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala sola na Mechentel na Mechentel coutuyentel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas papaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Idenval,
Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.